Lokoso mwindo to bundela mabele. 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 Bundele mato bundela mabele. Bundele mato bundela ekolo. Bundele mato bundela mabele. Baindo totelema esengo pesa eso kwamba so na banda kona bino epai wana penza bozwa mi ebele na ngonga oya kolanda émission efe ya conscience émission éducative émission kelama na likanisi moko ya kolakisa moto moindo ye auti wapi ye akomi wapi pe yazali kokende wapi yango mokolo na mokolo tosalaka effort ya kokende kokundula bandeko nyonso bazana makanisi ya malamu na tina ete ya kososolisaka etuluku to bandeko na bango bayindo bazokali bakwa kolandaka biso na manaka na biso bayindo totelema ndena mokolo mwa lelo tokosola si réveil à conscience oyo bandi kobotama na bamboka misusu ya Felika kasi Congo mboka oyo yamba mobikisi ya bayindo mboka oyo yambi longi mboka oyo yambi molakisi nzela ya bomo ya lobiko loposo moyindo ndenge nini yazotika la sima tozomona na bamboka misusu ba réaction par rapport ya boumbo oyo Felika kota nango kasi Congo penza za kolala tokosola pe makambo misusu leka na eteni ya sport epai wana tozomona Léopard makambo ezotambola malamu te penza asifekle mpe ndenge moko wana ezali masolo na biso mokolo mwa lelo kasi na mokolo mwa lelo todingaki lisusu tozongisa ndeko ntombele botale po tokoba na bango masolo kolandela baémission ndenge ezolekelela bandeko ebele penza bazalaki susu na posa tokwa kozongisa bango nde na mokolo mwa lelo tozali susu na bango ndeko ntombele botale bote ya biso mbote ndeko na ngai tambikoka mbote mpe na bandeko nyonso bazwi bongo libaku ya kolanda biso na mokolo mwana ndeko ndombele tokoti sikisiki na kati ya masolo na biso Congo eyamba fumuki mbangu obikisi ya bayindo Congo eyambi molakisi nzela ya bomo ya lobiko lokoso moyindo mokonzi ya banganga ngunza fumukusu kia muzala pana na ngola tongo midi poko défilé na bamédia basacrifice oyo abengaka ya lolenge na lolenge po ete bayindo bakokozwa kibomoto po ete bayindo bakokoyeba nzela ya lobiko na bango kasi kokamwa fale fui ya mbuma wana emonama na Congo yango oyo balakaki soki ya biki baninga nyonso bakobika fui ya mbuma wana tokomi komona yango ekomi kobotama libanda totala makambo ezoleka na Mali okomonaka peuple na badirigant main moral vis-à-vis ya France tongo euti koleka ozomona ke gouvernement algérien base décidé ke baavion militaire ya France ekoki jamais kosurvoler na espace na bango okokende na Centrafrique mais okoye na Congo subitement ndeko ntombele botale na pasi mpe na mawa nazoyeba te soki tokolobela yango nini ancien président Kabila aloba na fin ya badiscours na ye alobi ke Belgique azali kosetrompe baza susu na n'époque coloniale te mais tokomi na kati ya régime ya président Tshilombo ambassadeur ya États-Unis d'Amérique toyebi ti soki azali vice président ya mboka oyo kokende ntina baekole militaire na biso kokende vis-à-vis baofficier mpenza omonaki baogade mpenza ya mboka kokutanaka na bango baconfesseur religieux bachef wana nyonso wana tala ndenge azokende kokutana na bango toyebi te soki mpe na États-Unis ambassadeur mpe ya Congo akoki même kokende kovisite école nayeli ya mboka ya kati ya ville moko États-Unis donc ndomele ntango tozotala babiloko wana nyonso mpona nini mbuma furu ya mbuma molakisi nzela fumukusu kia mozala pana nango la mbundeli etumba ebotama na Congo te kese tokomona ngo na bamali na bacentrafrique na baalgérie malobo mboka ya bino matondo lisusu ndeko na ngai tambi tolandi bino na bokebi ndenge bosimbi mwa masolo yango kasi nesongi ya nzila fumukusu kia mozala mpanda na ngola mokobi bongo misala ya 1921 ndenge elobi bino babotameli awa précisément lelo na République démocratique ya Congo fumuki mbangu lisiko ya bayindo babotami awa na République démocratique ya Congo na configuration to na lolenge bakateli mabele ya Felika po nini ba mouvement ya revolte kenda kobima kuna omoni mokili ya molimo sokwa kitisi tozwa ndakisa mai euti likolo
mai na libanga soko mai wana eyaki ya masse ebeti na libanga ezala glaçon to glace ekiti na libanga grande quantité ya glace ekopanzanela to ya mai ekozwa na libanga mais tobosana te akobwaka bamatanga bipai na bipai soko eza inspiration ya mingi nde yaki na République démocratique ya Congo esika gâchette eyali mais soko kwei na République démocratique ya Congo ben teselena beteni nango soko tokolobela ta ndenge wana ekokweya bipai na bipai donc inspiration to vent oyo ya révolte oyo ezwei nano retard esika ekweyeli eza na facilité banda kobima na bamali na bacentrafrique mpo bandambo biteni epimbwaki mopanzi mais tolingi toloba nini par là ndeko tambi omoni nesonge ntila balobaki na biso bamikolo eleki tokeba mpo likambo oyo eza mpe na facilité ezala déplacé utambula nini baloba Afrique eyaka na forme ya revolver donc gâchette ya la République démocratique te jusque là makambo ezali nano yango bozali komona ntango bamboka wana ezali kosala bamouvement ya revolte ezali kozwa mpenza to ezali kopesa ampleur te to impulsion na Afrika mobimba te mais soko makambo ezali kosalama na bamboka mosusu ebandelaki awa na République démocratique ya Congo nde osika bokocomprendre ke toaka gâchette bolobi eloko ya ambassadeur américain oyo azekoya na sepeli mpo bolobi ata politicien na biso moko te soko akei na bamboka na bango bakopesa ntango akenda ata kovisite baekole maternelle na bango bino nde bolobi na sepeli ntango tozali koloba te lelo moyindo azali kokoba kozala mowumbu babongola kaka forme babongoli kaka forme loposo pemba azali kodemere maître yango bozali komona badirigeant ya Afrique balaka meme pa na niveau ya babourgmestre ya mikili ya poto tozongi na charte de l'impérialisme état moko te ya Afrique ezali koconstitue état souverain bafrontière ya Afrika ezali déplaçable selon notre volonté ya banani baloba notre bango b'impérialiste occidentaux bato wana baeuropéen bango wana nde bakoki kodeplace mais tomona yango awa Soudan kabwani na volonté ya banani bana babotami lelo bakuti Soudan du Nord na Soudan du Sud biso baye tobotamaki mwa kala tokuta Soudan moko te bakaboli na posa na bango nani akorevendike lobi mpe bakoya Mbuta Lumumba na 1960 alobaki balingi bablacaniser le Congo donc bato wana bamitia na niveau Afrika d'abord soko lalo tozali korespecter République démocratique ya Congo 2,345,000 superficie wana ezali lopango ya babelge oyo tozalaki nano état indépendant du Congo mpo nini tozalaki état indépendant du Congo mpo tozalaki propriété privée ya roi Léopold. Il céda son Congo à la Belgique. Donc kitunga na ye porte-monnaie na ye a cédé yango na biso bato et ba parents na bana na banzete ye roi Léopold a cédé yango na Belgique. Lopango ya ba belge lelo. Contrat nyonso gouverneur to président soi-disant ya République démocratique ya Congo kolinga signé Belgique faza na même mise. Ye moto ako calculer pourcentage ye moto akolinga bo signer to te tokei na ngambo ya Angola ya ba portugais lopango wana Angola eze ya ba portugais yango soko koti kuna nkota kaka ya liboso ba kombo constitution référence na constitution portugaise ndenge moko pa ina biso. C'est vrai, Belge appelle ça biso nkota na yete yango makambo mingi to se refera tel lo batanga biso deuxième pays francophone. Ndenge kaka ba divisaka Afrika na conférence de Berlin ndenge tikala tel lo dirigeant oyo zeko ya kokota na mboka wana bazé ko zo lokola gouverneur ya colonie. Oze libre te yango etumba ne songanzi la babundaki na bombe politique. Ba rendre bango ba conscient ba yeba ko défendre ma belle na bango kiti ya bokonzi
ezala vide te mais ezala libre bazwaka injonction libanda te tolobi kiti ya bokonzi ezala vide te kasi ezala libre moto ya kofanda na kiti ya bokonzi azala te moto akoyamba mibeko euti libanda mazala moto ya kosala oyo tata kelili kona sa zeko kitisa kati na ye pona bolamu ya population mais lelo okomona ba dirigeant na biso soko bakei na mikili ya poto mais ba ga reçu le roi mwamba ba bungomese de ba se déplacer. Oui, même na bakei ozomona bina c'est comme si ki bokonzi ba konzi na biso c'est awa soko to lingito ya ba dirigeant moko ya Europe azeko ya bokomona ke ba kotia na ba peinture na nzila bokomona ke ba kolona na ba drapeau na nzila okomona ba kolona soko na ba paspalumo ya sika poto lingito yamba mokonzi ya solo mais tango ba dirigeant na biso bakendaka epai na bino bomonaka te botala so tozongi na 74 soko mémoire nange simbi malamu bakotisa bato moko mpo bafinga feu président Mobutu na siège ya Nations Unies bato wana batui nano ntango ya kofinga nsima nde babimisi bango me yaka bascénario bamontaka bokomona badirigeant na biso atake na Champs-Élysées atake soko esika nini bakopesa kaka vide moko na communauté oyo bayaki mpo babebisa eteni wana mpo bakoba bolakisa bino ke boaka mpenza na valeur to ndenge bino bomikanise ambassadeur wana amer nayebi te interpellé homme politique olandaki yango omonaki yango na bilili mais naze citoyen congolais naze citoyen mpe azwi mpe kombo na biso ansita mpona nayebi kutu bandeko ebele balokanza kutu aza moyombe mpo nsita pesi mingi tomona yango bimelaka na mpo bandeko na biso ya congo central na ete na bayombe mazosakana na bino te akosakana na bino soki alei ntaba ake na nganda taba fandi bobengi ye nzita neti bozali kocola mazali koseka bino ezali lokola moto ya liboma azali kobenga moto normal azali koleka oliboma te moto normal akosali aza koseka ntango bino bozali kokenda na bateatre bascénario na ye wana azali kosala azali kolia ntaba mpona bino ezali kolekela bino ambassadeur américain mondele moko bo alei ntaba mais azali kocontrôler république démocratique ya congo ndana kokamwa te soki akei kokutana na bakatholike akei kokutana soko na baconfession religieuse te eze kaka vatican akutani na baimpérialiste po baza bacongolais bayinde lokola nga na yo ndeko kotale balaka bacongolais na apparence réalité na bango bazali baserviteur ya vatican tindi baémisseur na bango bokenda kuna bokenda kosolola na bana na biso ya misala me bakimangiste bazalaki na baza bana vatican te baprotestant bazalaki na baza bana vatican te église de réveil mpe ezalaki représenté par évêque de dokama mpe azalaki wana baza bana vatican te catholique ni moto baza bana vatican ntango baki kokutana na marc amer nani ambassadeur ya états-unis tout chemin mène à Rome tout chemin mène à Rome baconfession religieuse wana yonso baconfession religieuse wana yonso bazali au service ya Vatican mais balukaka bolamu ya banani soko ya baimpérialiste te ndeko tambi omoni esika tokomi lelo yango boboze komona bazali kokoba kopompe bacongolais to baindo kwiti sorte yonso ya kwiti eze awa basérie télévisée ezali koexcite bondumba na mboka mpo bato bazwa ntango ya kokanisa te motu ya kwiti ezalaka na ntango ekanisa makambo ya malamu te bokomona ke la majorité ya bato baposa baacte mosusu na se ya kwiti oyo baregreta mosusu alongola bilamba na miso ya bana entre autres noe bolanda yango na bible atikala bolumbu na miso ya bana mpo nini kwiti elakisi ke ntango bapompaka kwiti epai ya bacongolais bayebi ke bakomema biso na baacte incontrôlé tokokoka te kotala l'essentiel tokosedone na baaccessoire lelo soko congolais élite intellectuelle homme religieux homme politique tozala bongo baconscient kaka baacte ya mwana mobali wana nano amer yango ekolakisa ke bato oyo trop c'est trop ndeko tami mopaya yonso te nde bakokotisaka na kati ya chambre mais tala moto wana mwana mobali wana il se permet de tout
akotaka esika yonso ndenge alingi tango alingi soko alobi lelo akokenda soko na Ituri akei na Ituri akomi na Ituri akosolola na bachef coutumier asololi na bango basololi nini soko alobi lelo akokenda kosala contrôle na baparke na biso akokenda kosala contrôle na baparke na biso na qualité asa na limite te tozeba esclave maître aye kocontrôle lopango na yo ze locateur okoloba nini kono lopango ayei alobi abaluki na nsima nano atala bosaleli toilette ndenge nini bafleur na ye atikaki bosaleli yango ndenge nini baminda kono lopango aze kocontrôle lopango parce que mikondombele biye ozoloba eza kaka mokonzi banganga ngunza kaka moto ayebi yango to baye oyo nyonso bazalaki mpe liboso ya ye ambassadeur mpe bakoya mpe koyebisa ete te koyi kobengisaka biso boye te eza kaka mokonzi banganga ngunza fo mokusu nde kaka moto azalaka kaka na pouvoir wana oyo koloba kaka te esengeli biso tofana tosolola totika bato libanda mais soko botuni ngai ndenge wana ntango mokonzi ya bangunza bazwaka inspiration basukaka nango na chambre te basukaka nango mpe na ndako na ye te balekaka na media ntango yonso oyo nesongi ya ntina fumukuzu ke mozala mpanda na ngola basali na media eyalaki mpo nini makambo bazali kozwize mpo ya bolamu ya bato eza makambo ya ye personnel te batindi bango tolobi bakobi bongo misala ya 1921 bango nde bakobi misala ya 1921 ezalaki nini ntango tolobaka awa tolekaka na etando fumuki mbango amonisaka baaveugle fumuki mbango alobisaka bababa fumuki mbango ezalaki significatif moyindo alobaka te moyindo akoma koloba moyindo amonaka te moyindo akoma sika wa komona moyindo aloba atelemaka te atelema moyindo oyo akanisaka te akoma kokanisa yango wana signification to ntina ya makambo isi ya fumuki mbango nesongi ya nzela bazali koteya tongo midi mpe pokwa tongo midi mpe pokwa toyeba esika mboka ekufelaka donc confiance tozopesa na baya libanda ekosunga biso te okokenda baparti politique omoni drapeau ya états-unis mosusu kutu ya mboka wana eza te kaka drapeau ya états-unis na parti wana bazwi basangisi yango drapeau ya france na parti wana basangisi yango ndeko ndombele te mozomona bongo ozomona teke elika epai ya bayindo mpo balobi ke soki osauve congo nde osauve bayindo osauve mpe afrique mokili aussi longtemps tozoévolue ozomona teke pa bayindo c'est comme si lobi eza te égalité alaka te entre maître na esclave égalité existaka te entre riche na pauvre badifférence ebele koala ekosala kokesa to kokabwana na bino omoni tozali na problème moko ntango boyambi bonzambe ya bapaya nde sika bokomi inférieur bokosubir colonisation linguistique colonisation politique colonisation éducation donc yonso bokosubir colonisation culture ya bato wana ekokolonize culture na bino bakozwa supériorité bokosubir complexe d'infériorité sur tout le plan vis-à-vis na bango yango bozali komona lelo moto nyonso azali komona soko alongwe awa Kinshasa soko kaka nyati mikili ya poto soko alongwe Afrika nyati mikili ya poto synonyme ya bonheur complexe d'infériorité synonyme ami ata pasteur akoteyaka bato soko lonteli pasteur ndoto akufi en tout cas faut bosala retraite bobenga esprit de mort mais soko loteli pasteur ndoto kakei mikili ya poto elembo ya lipamboli liwa na poto ezali mais bango bateyaka paradis bakomona ngo kaka nsima liwa soko na ino kufi tokotikala komona paradis te mais soko loteli ye ndoto ya liwa bokosala retraite wana mabolongo ekotumbama bino mpo bobengana esprit de mort mpo nini te na ye bonzambe oyo apronaka eze koaliene ye akanisaka mpe kaka mikili ya poto nde bonheur soko tozongi na bome politique na biso yango nde songi ya nzela bazali kokoba kobelela bango baya kobatama na spiritualité na bango bapays arabe bazali fort bapays arabe bazali na émergence mpo babatami na spiritualité na bango chaque peuple azali na base secrète na ye azali na esika ya renfort spirituel na ye oyo moto bamage to basage bakozwaka na molimo bazali kopesa bahomme politique mpo bango nde organe ya décision mpo bayeba bongo kozalisa
bayeba bongo kotia na misala po mboka to etamboleli ya bato ezala po maloka epai na biso confusion tantôt basé ba bouddhiste tantôt basé franc-maçon tantôt basé et ko inspirer bango nini kaka kiboum infériorité complète d'infériorité yango bosé komona ba dirigeant na biso basé na di mal et à chaque fois dirigeant moko ya Afrika azwaka bokasi ya koloba bako effacer entre autres Kadhafi Thomas Sankara Kwame Nkrumah ba effacer bango poni tango balakisaki kaka ke cerveau na bango epeli bakomi korezene loko ya bato po ya loposo pembe moyindo akoki kotikala koraisonne te loko ya moto po kokalkule me ndenge nini bato oyo baze ata na or te na mabele na bango baze ata na diamant te baze na pétrole te baze na me bango nde baze na bareserve ya basiècle ya carburant po bagéraka pétrole ya Afrika soko lobi na bango basimba te okokenda lelo lokola Musée Kabila soko lobi na bango basimba te okokenda lokola Mbuta Lumumba po ya bango eze esiko bakoya mais Laurent Gbagbo azwaki problème na bango po nini po alobelaki kakao mais ndenge nini kakao ya Côte d'Ivoire eze lix mwana botami na Côte d'Ivoire ayebi chocolat te aliaka kakao te mais na France esike kendaka chocolat eze loko pamba pona ba français te il faut ba ivoirien ba bénéficier na ino na kakao na bango yambo ba français te ye wana tu ko sala soko plus de 10 ans na ce pays soko botali lisolo ndenge ba renversaka Laurent Gbagbo ba français ba hélico ya ba français nde bombarda ndako ya président ya Côte d'Ivoire na tango wana bongo lelo na président ya Guinée Alpha Condé bolanda belema wana mokolo puchu wana esalemi boko mona ba français balaki wana po nini po Alpha Condé akomaki pe ko bongola ba discours akomaki na ba propos nationaliste panafricaniste mais po nini boye po ni abandi ko mituna bango balingi moto ozala kaka na état animal otikala na état rebelle toloba oze na tango kanisa te batindeli yo mikadi ya tombola ozwi olati ezala eze na soko jaune soko ya petit pois yo moko okenda kotia na mai ya moto na détergent batindeli yo makoso okotuna te nzoto ekendeke pa ya nani batindeli yo bisuka ya dendo okotuna te nani aliaki nzoto yo ze kowela kaka koyamba balingi otikala na eta wana yango boze komona babangaka mouvement nyonso ya éveil de conscience yango bomoni meme lelo basali bangunza infiltration basali bangunza infiltration ngunzo mondele afutaka ngunzo oyo aze membre ya CIA c'est-à-dire loposo pemba ebiki na tango moko fumuki mbango ala kaka message ya éveil de conscience ekoya tango wana nde tango moyindo akomiyeba te lokwa tokomi na tango mo il faut batia embrouillement na kati ya terrain bafaçonne bangunza oyo bakopesa bango information ata réel mokobi misala ya 1921 asa koloba boya mais tolobi moto kopekisa moto kobakisa mbula na mokili asete ata bozena yana bino azeki zengi badublaka te na age akobanda kokola kaka ndeko tambi basala bamécanisme bakosala Afrique bakoempêche te bilaka ya mfumuki mbango ekokisama na mabele ya Afrique mais tozobanga ndenge tozokendelele mokonzi bangonzi banganga ngonzi aza na terrain todo somonaka ndenge asepumunaka po sango oyo yalobi koyeba ye nde komela bango bete nyonso bali mais bakonzi peuple aza na problème te bakonzi oyo bazwaka décision ntango nazotala baimage oyo ya ndeko amen abi oyo toza nanu kaka na ba 1960 1950 to toza pena na 2021 ndeko tombeli kotala ndeko tambi likambo na tango nango tango na tango pena likambo nango omoni ata mwasi moko abotaki te bomoi na ye mobimba par grâce azwi izemi na 50 ans
zemi wana ekosala 4 mois te po eyokela ye mawa atui zemi na kimokolo nasala ata 4 mois akóma na mwana te ekolanda principe ya bazemi nyonso ya mokili 9 mois mwana wana mpe akozala te olokwa mama na nga abotinga na kimokolo na abotama mbala moko alobaka abanda kosunga mama na ye te akoala bebe akomela libele akobanda na un jour ete akokenda akolanda procédure normale ya mokili tata mokeli asalaka kolandela baprincipe atia automatisme ya lite omoni lelo ebele ya bato bayebi makambo na esongi ya nzela bakolobaka pasi mpo basaccroche na baintérêt égoïste ndeko tambi na koloba eloko moko oyebi ngai natalaka etando ntango moze komona bapoliticien bazali koleka balobi procès ya Thérèse Kapangala fo ezala procès ya Rossi Chimanga il faut ezala ntango mosusu babakisi ya papa na biso la voix de sans voix Chebeya na chauffeur na ye le vieux Fidèle Bazan lokola 4 mais bolamuki na tongo moko balobi badécapité 30 personnes à Ituri personne en parle même pas des nationales donc 4 personnes wana bango nde baleki bato yonso bakufa te po bakomi kopolitize nyonso balobelaka mingi bato wana po bapolitiza baliwa na bango mais ce que bato wana baza pli bato ke bato yonso bazali kokufa na est apli tango tolobaka na est ya République démocratique ya Congo lelo tokomi na plus de 12 millions de morts lelo plus de 12 millions de morts tozali kobattre record ya deuxième guerre mondiale te okoka bapoliticien bakolobela te malembe zila ekotambi zila pesa ngai ntango zila pesa ngai ntango naloba politicien nini ayaka alobela 12 millions de morts bakufaka na est ya République démocratique ya Congo te soko politicien koleka okoka baboma Chebeya ingeta eza pasi eze pasi papa na biso Chebeya atika mwasi atika bana me bao bakufaka wana 12 millions wana oyo tokoloba lelo bakufi na este ya mboka na biso baze bambinzo mayebo moto alonaki te okuti yango na nzela yango bozali na susi nango te mpo ata moto abokolaka ebwele soko azali na bango kama babomi zomi ekotungisa makanisi na ye botuna bato babokolaka basoso bato babokolaka bayimbwa bato babokolaka bibwele ata ze na bango kama soko zomi bakufi etungisi makanisi me biso awa est-ce que toyebi te ke etumba wana ezalaka commandité na occident te toyebi mais par peur mpona kobanga maître toyebi ke loposo mpe bakokotisaka etumba na bamboka nyonso ya Afrika po atekama ndoki sereko c'est koni wana moto akoloba te mpo nini moto akoloba te kozanga bonzambe ezali cause ya échec ya Afrique bato oyo nyonso tokoki kotanga bato bakomandita to bato baexécuta mission ya loposo pembe ezali babra droit nani abomi Thomas Sankara Blaise Compaoré meilleur ami d'enfance proche en pleine réunion ye moto abendaki bagarde du corps mosusu bala mingi te mokolo yango na résidence bataka bango en pleine réunion bato balamuka na tongo bamona nzoto ya Thomas Sankara te balobi ebebaki makasi esi bakundaki bondima te me bango balobi ndenge wana et après Blaise Compaoré ntango atikalaki na Burkina Faso lelo azali wapi exilé lelo aza na Maroc exilé azali na Maroc azali na problème ya santé baboyi kopesa ye visa mpo akenda kozwa traitement na France andeko tambi moto oyo asalelaki bango andimi aboma Thomas Sankara mpo na intérêt ya bafrançais mais lelo akangemi na Maroc baboyi kopesa Blaise Compaoré visa akenda kozwa traitement na France ezolobela bango batikala te eloko te scénario ya
bankoko baki mayele balobi moto akoyi na nzete mbila na tongo apesi bayeba koya na nzanga mayele. Ba dirigeant politique na biso ba comprendre que ba ko koma makasi kaka soko ba batemi na spiritualité na ba. Soko déjà ba contrôler bino na molimo physique ko exécuter kaka. Soko kaka ba contrôler bino na molimo mais tolobaka mosunieze enveloppe. Molimo nde contenu ya tino ekoya na kati enveloppe. Donc o moto azé ko sala eze po molimo ali mais toujours ebembe tango molimo ebimi na nzoto ebembe tikali wana ataba ko sokolela na miso apato akoka sonité po nini maître ya ba sentiment zeli susute na kati tango to mitiki to sala guider na ba religion importée milimo nini ko sala kati na biso la preuve on est là ba dirigeant ya Afrique ben fait sur saka wapi bana na bango bafanda ka wapi misala na bango ya la ka wapi bomengo na bango ifandela ka wapi na mokili inspiration na bango mokili inspiration wapi ya bozambe bayambi bokomona ke soko ba dirigeant wana bazeminga tendance islamique bomengo na bango ezena ba pays islamique soko ba dirigeant bazela tendance christianisé to tendance chrétienne bomengo na bango ezena na ba pays ya Europe sika christianisme efandi basi na bango bako vivre kuna bana na bango bako vivre kuna po nini sentiment wana molimo ezekati na bango eze influencer na molimo oyo bango ba limelito ba yambeli loko a religion yango tolobi automatisme réalité fumuki mbango lisiko ya baino sans fumuki mbango l'Afrique ne s'en sortira pas bandakisa lelo tokopesa mingi te bato bayebi bato yonso bayebi mboka yonso ya Afrique photocopie tant tout ça ko lobela Felika to lobeli kaka République démocratique ya Congo to ba réalité ni to moni awo mais soko ba filmer le mboka moko na Centrafrique na Centrafrique soko ba filmer le mboka moko na Centrafrique ba tangi na bango kombote ba bombison yo moko obanda kopesa ngo mboko yo seke ze ishiro awa on dirait na Kisangani awa on dirait na Lukala awa on dirait na Guadolite yo moko kopesa po mboka yonso ya Felika photocopie po nini bato yo bazeko kamba Afrique ba fanda bazeko élaborer mibeko ba portugais tango basilisi ba photocopie mibeko moko portugais du ya kokenda kopesa na colonie na ye Angola français du ya kokenda kopesa na Guinée kokenda kopesa na Centrafrique kokenda kopesa na Mali oyo pe kuna du ya kokenda kopesa boko mona kezaleleze moko biso yonso na Felika tozilaka royaume de ciel biso nyonso na Felika tozeba observateur biso nyonso na Felika tozeba auxiliaire tozena ba jonité tozena ba savante to observaka kaka moki biso nyonso na Afrique webi na koloba eloko moko c'est regrettable ndeko tambi ba mikolo leki toko bunda mikolo za toko ya na eloma wana pakebo euti Europe eyei na Sénégal webi ba keiko ko jwanini fulu ya Europe ba pesi quelque chose na ba dirigeants sénégalais pour sika ba boke la fulu wana ezete en Europe soko ba lobi ba recycler yango ku wana ya recyclage eze belé ba préférer malamu ba luka mboka moko na Afrique ba ya ba pesa bango misolo ba déposer bango fulu salité na bango sali ekunde salité et outi Europe ba yena ngo na Afrique na obi bien pakebo mobi soko boyebi pakebo eza oyaka na ba conteneur etuluku mais ba conteneur wana yoso bo soto ya Europe ba ekubwaka na Afrique bato wana bazeko zo kunde na bango ba ekubwaka na Afrique bato wana ba kofanda bana muki tongo moko basali virus ba ekomeka na Felika bato wana oyo soko balingi ba déclasser mandoki na bango lokola moyeba bwaka ngo ezete ba créer guerre moko en Afrique pour battre la bino mandoki pour bango ne ba kokelaka rebelle ba sombisi mandoki ba signer na ye contrat d'exploitation ya ba minerais illégal bango lisusu kaka bakoya na force loyale pour battre la mandoki ba signer ce lisusu force loyale contrat ya ba minerais pio ya dame yango ne songanzira barobaki telolo na Afrique ba guerre réalité to s'entretuaka ba indo na ba indo bazeko bo batia ba conflit na ba ethnie tribu na tribu ba yoka na kate mais eza biloko ba sali ko sala biloko wana eza commandité na banini na ba église na bango installé
yango na lobi soko amère ayeko kutana na ba confession religieuse eze pio na bango batindaka oyo informaka bango na ba situation réelle ya bamboka. Donc la religion africaine biloko wane ba ko pesa na ngonzi la te. Ata soko ye moka loti ndoto ayebika ko yate na religion africaine. Ndiko ndomele botale. Mutuna oyo eza mingi bande ko na so bazana te na este à chaque fois bazo landa biso ndeko na biso pe pharaon pe ngongo pe bazo landa biso et tungisaka bango. Mais tout ça va pas sango information tout ça là vraiment na kati actualité penza pour landa boye bani nezolekana ba confrère na biso ya Top Congo baza penza na émission moko presque chaque eza journal moko correspondant chaque samedi ba bengaka baza ba correspondant na ba province ba pesa ka bango évolution ba province ni nezolekela. Mais tant que comment qui makambu ya prolongation ya état de siège au mokonza mboka lansaki au 9e fois na ngo ba prolonger ngo bandeko baza nete na este wana tant ba bengi il peut pas pesa le lengi kan du peuple azo yambeleke loko ngo mais c'est là qui vraiment na passe na motema balobi c'est comme si rien et loko mon côté changé rebelle na moi ibo ya bokota na cité azoboma mais faut que tu balongo l'état de siège voilà na ba parler ba média minene mboka na biso biloko bongo zo beka tout ça condamné ya kotikala et bande ko na biso ya zone est wana baza condamné kotikala na passe ya bongo to un jour to espérer pe que biloko bongo pe ko sila so iko sila kaka na ba génération to sali to foto sele la ngona ba génération future boy ezali lwane ko sila mokonza mboka na souci ya ko pesa bolamu na population na ye ya ko kota kimia na kati ya mboka zo ko kamba a comité ne sika déclaré sika na bâti en état de siège ne sika bota mbuma malamu ni se pesa population ya mbaki ngona le bande ne sengo kasi lelo ni to liko solola tozala bandeko tozala na ba média libanda pe biso moko awa ba correspondant pe baza kuna évolution de zozo bongo kasi eza pasi mokolo na mokolo bokoyoka ADF abomi 17 personnes ADF basali boy na ituri bazongisi boy na Nord Kivu boy na Sud Kivu boy mukolo nebe tozo solo la boto to la kolobi na tongo bezo koyo kao entre Nord Kivu Sud Kivu to ituri babomi bato bande ko na bopi bile ko espérer beza un jour na ba génération qui me récolte to fomba zeli na ngone baloba ke ti mukolo nzambe ya boya malobo mboka tero ko nzamba ko yakate ba espérer un jour qui me récolte mais ozena na barrière de sécurité te ya kotia soko moyibi azali na kati ya ndako c'est-à-dire soko moyibi azali na kati ya ndako na yo parmi bana na yo ata ochange ba garde-fou oti ba antivol moyibi kokoba olalaka na ye oyo ozali kotia na likanisi euta libanda ekota okolo ozali ignorant que moyibi autaka kati na yo moyibi kosilaka te tozalaka na plateau na bino tango bana ya beni balobi lelo MONUSCO doit quitter ce pays bakendaka kokuta baelema ya ADF na Kije quartier général ya MONUSCO tosukaka wapi te lokola na mboka na biso baza komema bato omoni instabilité ya bamboka ya Afrika et ali motambo planifié na loposo pembe c'est-à-dire soko sécurité kimi ezali na bamboka na bino bato bakozala na likanisi ata baoyo bazali libanda ya koinvestir baoyo mpe bazali na kati bakopréféré bainvestir sur place mais batiaka yiki mpo bobimisa misolo oyo bozali na kati tokenda na esika bainstitution efanda mbongo na biso ezala en sécurité baoyo mpe bazali libanda ata bakosimba bamillion bakokanisa te kozongisa yango na mboka mpo mboka wana ezalaka na insécurité na mikili ya poto na kozonga na esika toali na guerre ya est na mikili ya poto bokomona kene telo bakotangisaka bana ke Afrique eze jeune bayindo balianaka entre bango bakanibale moyindo azezo basoko pesi mondoki olobi bomande ko na yo koboma baze na ba video yango bokomona bana baze ko botama na mikili ya poto baze même pas na contrôle ya ba parents na bango yango mondela kangaka bana wana mona batangaka presque toute la journée bakenda ketelo tongo bakozonga presque ba 17h 18h
oyo ya koloba na bango kuna yango facilement ebisi mwana wana soko tata gangeli yo makashi benga la police appel ya urgence et c'est gratuit et soko mwana bengeli yo tata la police ba arracher yo mwana accueil social okomi kokenda kotala ye minute oze kosolana mwana mokambi ya social atelemi wana apesi yo minute ati chrono tata 5 minutes ekoki kenda e basusu mpe bamona lisusu bana te na bongo bana wana badéracine bango na Afrika soko lelo bazongi baye kokamba baze na sentiment nini omoni guerre ya est en soi eze guerre te mais eze kaka exploitation illégale ya baminerai te bazone ezalaka déclaré lokola zone rouge mpona nini fo baya kosala nano yambo baatrocité na bamboka soko déjà bacomprendre ke esika bofandi wana eze mabele wana ezali na coltan kasi bakeli mwa groupes armés bakoya lelo bakati 8 personnes bayelobi bakati 9 personnes kasi sécurité kaka nde kobenga na bino te lobi nayebi te lokwa soko na kolamuka lisusu bokimi ntango bokimi MONUSCO lokola mission d'observation des Nations Unies au Congo ayei wana déclaré yango zone rouge en attendant totala nano baadefo ndenge bazali komassacre bato mais bazali koyungula bazali na badrague oyo balukelaka diamant oyo batuelaka or bokasi ezangi biso mpo tozangi appui spirituel badirigeant na biso entre bayebi état de siège ata tokomi nango na ba 25 il faut déclarer to espérer eloko moko te état de siège eza écouté souci ya mokonzi ya mboka apesa adote kimia bolandaki bango ntango bauti kosala tourne kuna balaki na souci badote mboka wana na force moko oyo ekopesa kimia mais tolobi tozalaka na loi ya cause na ya effet soko traité fait soko memi mwana na hôpital asali fièvre bakopesa kise calme fièvre ma balobi asala examen mpo nini batindi asala examen mpo bayeba mpo fièvre eze maladi te fièvre eze kolakisa ke mikakatano moko eze quelque part yango epesi fièvre sikoyo bakosoigne fièvre te mpo eze effet eze conséquence ya eloko moko songolo bakokalme fièvre me barekomande baexamen mpo bayeba kotia état de siège ingeta eze mabe te mais eze lokola boze kosoigne fièvre sikoyo maladie eze nini typhoïde to malaria mpo soki ezali typhoïde esilaka na kinini 500 mg te omoni kisi nini bino bopesi oyo koradike sika wa maladi bonkono oyo ezali kotungisa este te mission ya MONUSCO soko na nini eze mitigé président sortant Kabila Kabanga alobaki yango na siège ya Nations Unies na États-Unis mission la plus longue au monde ya MONUSCO na mboka na biso mais bokomona ke bamboka yonso oyo bazalaka na kimia te ntango babengani MONUSCO batikala kimia yambo totala nano kodevie bato bakolanda biso te kodevie te balaka mission ya combat te balaka mission ya observation c'est-à-dire bakomaka ADF akotaka bomi bato zomi batie zomi na kaye na ba na presse na nini officiel bakopesaka bafandi bati nini ya MONUSCO na sima balobi ADF akotaki na mboka boye abomaki 10 po baze mission d'observation mission ya bataille na Congo même budget soko ya plus de 14 et quelques mille militaires eza na mboka na biso l'équipe budget ya Congo ya République démocratique ya Congo rien que pour na ba observer te ekosala makaka na mboka ya ben conscient yango toze koloba message ya éveil ya conscience ya bato eyei fumuki mbango lelo toze kokanisa ba centenaire lobi eleki ezalaki centenaire ya condamnation injuste ya fumuki mbango est-ce que bayindo basosoli mokolo yango ya le 3 si yamanga natambolaki natala 100 ans après moto ya kufaki mpona kolamusa bato tolandaki message ya nesongi nzela basalaki le 3
balobi na tango wana na tango ya colonisateur atokuti $1000 boye okolokota te okenda nango wapi okenda nango wapi ozobanga mais okomeka te kasi po tozala lelo na bayindo oyo baza na bibonga nyonso ya likolo oyo bazosimba misolo ebele ezala na politike ezala na armée na administration na baaffaire na commerce nyonso mpona mfumuki mbangu soki kotelema ya 1921 ezala te soki mfumuki mbangu baya te mpe bazala te mbele kino lelo na armée mbele toza kaka na bapremier classe na baretrait même kuta adjudant mbele nanu bozwa yango te parce que pete ya adjudant ezalaki ya réserve nanu kaka na bango moko botala nanu soki même adjudant aza te bongo colonel général mbele bazali même ministre ya colonie ezalaki réserve na bango moko bamindele administration na niveau nyonso ya likolo ezalaki réserve na bango moto mwindo mwa wisia baprofesseur bango mindele libonga nyonso ya likolo mbongo na maboko na bango moko yo moto moyindo lelo valeur ya $100 $1000 kasi okekufa na yo te omilukeli liwa ata omoni yango na nzela kolokota te mpo okosala na yango nini mpo mondele akotuna yo ozweli yango batata babali makolo ngulu soko moto alati mukadi seke mondele nda kabelaki ye soko bamoni na mukadi yo bakabela yo te ze problème wana bayindo tozali kovivre bongo na mboka na biso na mabele na biso me mabele wana oyo ezali kozalisa biso bapauvre ti lelo yango esali yango kenda mwanda ndeko tambi ça fait mal au cœur ça fait mal mwanda wana bazali na banzela mibale goudronné mais bazali kobimisa pétrole na bango na océan bazali kobimisa pétrole na bango na mabele on share na off share pompe cheval wana akiti ya mati asali 900 litres au moins un baril basalaka production ya combien de barils na océan basalaka production ya combien de barils na mabele te okoki koloba te bainspecteur yoso batindaka ya contrôle kuna bakosukisa bino libanda président Lisuba ntango alingaki ayeba production ya pétrole na mabele na ye boyebi président Eli na bavoi ya bairme malongwa na mandoki revendication ezala te nakenda na koshite bokomona ke équateur oyo azali kosala allemagne premier producteur soit disant ya bois allemagne azali na zamba te bokenda botala équateur te lelo bato na équateur baolata lingwanda te lelo okei na mungwa na équateur ezelix okei na sucre na savon ezelix forêt équatoriale ezali kobénéficie na banani na balma ezali na nzete mosusu bois vert bois lokwa batia peinture wana soko bazwi yo mwana mboko simbi seke tozongi lisu na ntango ya caoutchouc maboko ekokatana maboko ekokatana ndeko ndomele botale tolakaki bandeko tozosenga pene bandeko na deja bosunga biso ata na mwa 1 minute mpo lokola tolakaki batelespectateur lisolo oyo mpe ozala parmi baactualité mpo lobi ozali koya liopara ozala na mati tolingaki toyeba ndeko ndomele botale mokonzi ya banganga ngunza ganga liopara soki na nabongisi te nyonso ekotambola malamu te apesa biso bandakisa ya bavarese ya pembe soki tolati varese ya pembe to esperaka na victoire te
na meka kosala banalise surtout ya Varese ya pembe wana na mona obeneza réel pe ba téléspectateur pe moi belé ba comment peut déjà ko remarquer à chaque fois Léopard alata ka Varese wana ya pembe bolamu ekomela ka équipe te tout na ndeko ndobele botale to espérer pe na mondial auto ko kende to lolenge kani bino mozaka pembeni ya mokonzi ya banganga ngunza fumu ke muzala pana na ngola po bomba zo contrôler molimo na mosuni malobe pe na bino yango ezelo ko mutuna na so suka mokolo molelo balaka na message mi balete bango ne songanzi la fumu ke muzala pana na ngola baloba yango na mediate sika bino eta mopanzi sango botala te balobaki na bango oyo basali ingeta balobaka oyo basali ingeta balobaka oyo basali ingeta ba okenda balobaka na bango oyo basali te balobaka na bango oyo basali te balobaka oyo basali te ba okenda te c'est simple mais omoni totatonaka te soko mota mayela yebisi yo soko kei na zamba oze kotambola nzela zamba na butu tango yoki makelele ya magorodo ekati mbala moko batama seke bayoki bapa ya moto ozili olingi ayebisa o lisusu nini apesi yo piste ya solution donc soko oze kotambola butu na nzamba oyoki diku magorodo batiki koloba yebake corps étranger moto mosusu autre ke yo aze pene yo zwa position po yebi intention ya moto wana te nesonga nzila bazenganga nkisi te nesonga nzila baze bakobi misala ya 1921 baye ko restituer ba valeur sur tout le plan tango baze ko sa mosala nde baze ko tala na eteni ya bomwasi na eteni ya mobali batali ndenge bana baze ko tangela kuna combien de finalistes ane oyo 7800 finalistes bongo babimaki ane passé basali wapi bongo la système éducatif aze koleka na mosala na ye atali kuna wana nini vita bokei wapi bokei bandu nduko sa ni ko twali boka coupe akaiboka te bozonga bosa réparation bozaka club de l'indépendance baze ko poussana bakomi boso batali nini yo nini Léopard bolati Varese pembe poignet za ke tumba ya milimo bo représenter la nation na bino bolata couleur à drapeau wana pembe eze couleur à mawa mais bosala pe réparation li bongisi ya bantaba bato bozwaka na mboka tango bozwaka coupe soko boyoki te bango baze ko poussana soko te boko baluka kaka na mboka wa aleki oyo a capté son ingeta bravo matondo a profiter vite sali réparation ndoko na yokaki asali atui soko sali te kasi mokobi misala se ko kenda te ba yena ba homme politique bo batama na spiritualité wana kaka mutuka na bango ya mosala na bango ya lobiko loposo moindo etele makate se ko kenda bayi batali ba pasteur wana bosali nini kuna oto ze ko bimisa moto diode te liyanzi soko akoti yo na nzoto okolala te yo bimisa moto diode na pile batterie na nzoto wa botika te boya bokota bolanda fumuki mbangu ndeli siko bayi wana moto kezeko ndeko tambi mosala ne songia nzila baze ko te ya kopusa matondo mingi branché na Vom télévision manaka ya kafu boye émission ya kafu boye ne obana kozwa to so la peine spéciale émission sur Léopard na Asfekle pour bi oyo tatando ndeko ndomele botala uchi kotali sawa oyo zongute pa ya mokonzi banganga ngunza fumu kusuke mzala pana ngola biso nyonso ça déjà banaliser na ko komona ngo motu nyonso munta Varese pembe asimbi mutu pe balobi ni to espérer penza te par rapport à nini oyo batalisa bango pa mokonzi banganga ngunza bantaba bato bazwaka na mboka est-ce que lisolo ni betama o mama kingani asimbaka bato poto so coupe kingani soki vivi waza rasoi na matete soki lemba asimbaka bato poto so coupe bana to kenda pa na simba biso coupe boni to zuna kata mboko na cadrage to salaki na ndeko na biso futila pe na ndeko kwaku pe na réalisation de la 9 lumière pe invité mon kolomolelo ezaki ndeko ndombele botale na présentation ezaki ndeko ngai ndeko na bino tambi koka botika la brancher na Vom télévision kimia ya nzambe ezala na bino kutani na poso ezali koya Lokoso mwindo tokundela mabele Lokoso mwindo tokundela mabele Lokoso mwindo tokundela mabele Lokoso mwindo tokundela mabele